Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, et balinga mikati nankolo, pourquoi malamu, namutu nyonso, ndeko nanga yo oyo ezali déjà connecté na pesi yo mbote, bandeko pe, bako ya kolanda sima, na pesi bino mbote, bisika nyonso bozwami na mokili kuna na Afrika, na pesi bino mbote, kuna na Kinshasa, na bosani bino te bandeko, na pesi mbote kuna na Luanda, na pesi bino mbote na Brazza, na Pointe-Noire, na pesi bino mbote na mikili nyonso oyo bozwami en Europe, na pesi bino mbote bandeko nanga, na pesi bino mbote kuna na Amérique du Nord, donc na États-Unis, na Canada, na pesi bino mbote na Brésil, na pesi bino mbote bisika nyonso bandeko nanga kuna na Afrique du Sud, na bosani bino te, na pesi bino mbote bino nde bato toza na bino mikolo nyonso, nzambe amona bino kuna na mboka Afrique du Sud e ape na Belgique, baninga nyonso bandeko nyonso bozali kosoutenir evre oyo tikete nzambe apambola bino, me tobenga nde bamosusu mpe te baya afin ke totombola mosala na nzambe biso nyonso to évangéliser. Na pokwa lelo tozali susu na prière ya pokwa, mais lelo ezali prière moko spéciale parce que ezali pona ba parents ete tobondela pona bana ete tozali kose plaindre mingi olie tokota na mabondeli olie toluka to dédier bana epai na nzambe. Nous nous plaignons beaucoup. Na pokwa lelo na micro ezali wa bino mote Philippe nde mutu naza na micro. Na pokwa lelo pete tobondela pona bana, pete tozali na une grande responsabilité bandeko oyangai. Nous aurons des comptes à rendre epai na nzambe. Prière ya pokwa lelo ezali pona kolasa responsabilité spirituelle ya ba parents. Nous avons une grande responsabilité spirituelle. Nous n'avons pas seulement la responsabilité ya kobatela bango, ya kobokola bango na nzoto, donc kopesa bango biloko ya kolia, ya kobokola bango, kotinda bango na kelasi, kozala na bango na bandako, mais nous avons aussi la responsabilité spirituelle. Yango de na pokwa lelo esengeli ete parents nyonso ozala responsable, ozwa makambula na maboko ete ozala na susi ya bana na yo. Mutu moko te akoko kozala na susi ya bana na yo koleka yo moko ndeko nanga, ezala yo tata, ezala yo mama, zwa responsabilité na yo spirituelle. Ozolesa bango bien, ezali mabe te, ozolalisa bango place ya bien, ezali mabe te, ozotinda bango na kelasi, ezali mabe te. Mais lelo nakoyebisa yo mpona ntina ya responsabilité spirituelle ya baparents. Yango nde baparents mingi bazali kozwa responsabilité oyo te, mais nous nous plaignons toujours pour nos enfants, mais nous ne faisons absolument rien. To mwana oyo alingi kokende klasi te, mwana oyo bandeko, mwana oyo banda botami azoloba te, mwana oyo akomi tetu, mwana oyo azali impoli. Mais qu'est-ce que tu fais, bien-aimé dans le Seigneur? Sur le plan spirituel, ete bamakambo ebele ezali ya conséquence ya makambo spirituel yango nde tozomona ezali kose manifeste kati na bomoi ya bana na biso. Ndeko nanga, soki tozwi responsabilité oyo te, soki tozwi makambo oyo à cœur te, yango nde nous aurons des comptes à rendre. Bana banzambe apesi yo bana wana gérance. Tala bandeko mingi bazali koluka mabuta, bazali kokoko te, mais yo nde mutu ozwi bana okomi ete ose plaindre, okomi en conflit na bana, ezali malamu te. Même bana esengeli mpe bo respecter ba parents ete boyebaki nzambe apesa biso ke biso tobokola bino bana, bozala na respect pona baboti na bino, bozala na respect, ezali très important, bien-aimé dans le Seigneur. Mais avant ya kobanda kobondela pona bana, tokotanga nanu maloba na nzambe mpe te toyebaki tozobondela pona nini. Tokotanga maloba na nzambe na mokanda ya Job chapitre 1 verset 5. Mais makambo po ete ocomprendre malamu, bien-aimé dans le Seigneur, parce que bapokwa boye toza na temps mingi te, esengeli ete obanda na verset 1 po ete ocomprendre ke ndenge tokomi na verset 5. Na verset 5 elobi boye: et quand les jours des festins étaient passés,
Job appelait et sanctifiait ses fils. Il s'élevait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste, car Job disait, peut-être mes enfants ont-ils péché contre l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, mes enfants ont-ils péché, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, t'as la responsabilité, t'as la comportement responsable. Et ya tata oyo kombo na ye Job azalaki moto moko apambolamaki mingi, azali na bana mibali 7 epe ya basi 3. Bana na ye bazalaki pe kitoko koleka bana ya mboka mobimba. Me bana oyo na bokoli na bango lokola bazalaki na bozwi mingi, babandaki kosala bafete na bango à tour de rôle. Lelo ezali ya lene le mokolo mosusu soki fete ezali basali epai ya mosusu, mokolo mosusu bazosala epai badeko mosusu. Mais ezomonana ke bana basi bazalaki bana mike po ete bible elobi ke babandaki koevite baseur na bango babandaki koya. Mais ntango bazali kosilisa fete yango nde place tozali bien-aimé dans le Seigneur. Quand les jours de festin étaient passés, ce qui joue la festin est passé, bien-aimé dans le Seigneur. Et Job appelait et sanctifiait ses fils. Abandaki kobenga bango pe ko sanctifier bango. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que vous bonne la kapona bana na yo ndekolanga esengeli ete ntango ozolamuka ntongo obondela mpona bana avant bana bakende kola kopambola bana na yo. Kopambola bana ezali kaka nzambe moto apambolaka te. Bible tokoya lisusu na verset wana oyoki ntango Jacob apambolaki bana na ye, apambolaki ye te moto apambolaki, me nzambe te moto apambolaki. Nzambe apesa biso part ya responsabilité po ete toloba maloba malamu mpona bana. Bandeko mingi baza na maloba mabe mpona bana na bango. Ndekolanga yebaki yo nde moto obota ye, maloba nyonso okoloba ekolanda ye, ya mabe nyonso okoloba ekolanda ye, ya malamu nyonso mpe okoloba ekolanda ye. Esengeli ete tozala na habitude ya ke toloba makambo malamu mpona bana. Ete etala mwana ozoba ndekolanga retire maloba nyonso mabe oyo oloba mpona bana. Maloba nyonso oloba na bapriere na yo fukama bondela ete tokobondela yango mpe na pokwa lelo ke maloba nyonso mabe oyo naloba na bana nazali koretire yango, ezala mabe ezala malamu oyo nyonso okoloba ekolanda bana. Yango nde bien-aimé dans le Seigneur abandaki kobenga bana na ye, azali kosanctifie bango, azali kosanctifie eli koloba ke komema bango epai na Nzambe. Seigneur na dédie bana oyo epai na yo Nzambe. Bana na ngai bazala mutu, bana na ngai bazala mokila te, bana na ngai bazala mayele, bazala bazoba te. Ozoko prophétiser koloba makambo malamu mpona bana na yo, ezala mpona mabala ata baza na 2 ans 3 ans, obandi ko prophétiser mabala mpona bana na yo. Ete tango ya mabala ekokoka ete baba na mabala ya mabe te. Ndeko na nga bien-aimé dans le Seigneur abandaki kosanctifie bana na ye. Ndeko na nga yango nde bondelaka mpona bana na yo, sangisa bana na yo atako bayebi kobondela te. Ozali koloba maloba ete bango babanda kozonga na nsima, atako maloba yake je t'aime Jésus ozoloba ata maloba nyonso omoni ke okoki koloba mpona bana soki bazali nano na age mike. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus, alléluia. Yango nde maloba oyo tokoki koloba epa bana. Ndeko na nga loba pambola bana na yo, loba makambo malamu. Yango ndeko na nga tala Job makambo ndenge abandaki kosala. Asuki wana te kosanctifie bana na ye, kokaba bana epai na Nzambe, kabaka bana na yo epai na Nzambe. Seigneur napesi yo bango bana oyo opesa ngai, me nazongisi bango epai na yo. Yo nde oyo utilize bango, loboko na yo ezala likolo ya bana na ngai. Bana na ngai babunga te, bana na ngai bapengwa te, bana na ngai na bakamaradi ya mabe te. Ndeko na ngai nyonso koprofetize ya malamu ekolanda bana. Bana na ngai nalingi namona bango te bamela diamba, nalingi te namona bana na ngai bazala na mobulu, nalingi namona bana na ngai bazala bana ya kimia, bana na ngai bazala bana ya kimia. Soki ozali koprofetize koloba bango chaque jour okomona ete ekokokisama na bomo ya bana na yo. Asuki wana te ndeko na ngai, alléluia. Et offrez pour chacun. Et puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Car Job disait,
peut-être mes enfants ont-ils péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur. Azali kopesa offrande tous les jours. Na tongo soki ke basi si fait sali offrande pona tiba na ye nyonso 10. Yango nde alobi ke ntango mosusu bana na nga bayebaki kopeshe contre Nzambe. Yango nde kolanga, yango nde yo mpe zala na habitude wana. Me maloba oyo ekosunga biso na pokwa lelo lisusu ezali c'est ainsi que Job avait coutume d'agir. Azalaki na habitude ya kosala bon. Ndeko na ngai kolanda te na bana oyo basi babebi, bana oyo bazali kobebisa yo mutu. Yango nde balobi ke Job azalaki na coutume, azalaki na habitude ya kosala bongo, ya kobénir bana na ye, ya kosanctifier bana na ye, ya kopesa offrande mpona bana na ye. Holocauste abandaki kotumba mbeka. Ndeko na ngai tumba mbeka na bapriere na yo ndeko na ngai mpona bana na yo. Tumba mbeka fukama gêné mpona bana. Omoni ke mwana wana akomi na diaba, akomi mabe, ndeko na ngai okomona ke Nzambe akoyeba kosala ya minene ndeko na ngai. Yango nde sur le plan spirituel nazoloba bango bien na éducation, pesa bango éducation malamu. Mais kota lisusu nde na molimo oluka bana na yo, oluka délivrance ya bana na yo, ozala na souci ya bana na yo. Bana bavandela yo kaka na ndako te, bana bakola te ke age ekoki ya kobala bazobala te. Non ndeko na ngai, kota na molimo avec oyeba ko arracher bana na yo na maboko ya Satana. Andako luka délivrance lien wana oya famille na bino wezolanda bana bakomi komela cigarette, azana de 13 ans akomi komela cigarette, akomi komela masanga. Ezali lien wana ya famille na bino, lien ya munene oyo koki kobunda mpona bana na yo. Ezali lien ya makila ya hérédité ke Nzambe nazo briser, lien ya makila ya makila ya tata na bango ke elanda bana na ngai te, ya makila ya mama na bango elanda bana na ngai te. Nazo briser yango mikolo nyonso ndeko. Soki ozali kosala bongo okomona ete Nzambe akosala yango ndeko na ngai. Tokoti na tokomi na ntango eke tobondela tozala lokola Job. Mais mpona offrande na yo soki olingi opesa, mais soki okei mpe kopesa na baeglise oyo ke ezali basataniste bazali kokamba, okei kokamba lisusu bana ndeko na ngai zala mpe mayele ndeko na ngai. Soki omoni ke oza na offrande na yo oyebi ke pasteur na bino place ozosambela ezali place ya malonga, pesaka mpe offrande mpona bana na yo ete Nzambe nazali kopesa offrande mpona bana na ngai ete opambola bana na ngai ndeko na ngai. Ezali très important ata awa bisika ozali kolanda prière soki olingi ete opesa mpe offrande mpe ke mpona bana na yo tokobondela mpona yango ete Nzambe akopambola bana na yo. Me nazokebisa yo kokende kopesela ngai te offrande ya bana na yo na bapasere oyo basi bakoti na occultisme, okoteka bana bakopambolama te ndeko na ngai. Alléluia. Yango nde il faut tozala mariele, yango tozala na coutume wana, yango pokwa lelo ni retenir la responsabilité spirituelle ya ba parents pona bana na bango ndeko na ngai. Zwa temps na yo ya kobondela, ya investir ton temps pour prier pour tes enfants, pour t'agenouiller, ete otumba mbeka na ya mabondeli pona bana na yo ndeko na ngai. Soki mpe olingi mpe opesa offrande na yo, pesa yango pona bana na yo ke Nzambe bana oyo na vie na bango bazanga mbongo te. Nzambe na vie na bana ngai nazopesa offrande bana ngai bazala na kimia, bana ngai batanga malamu. Yango nde ndeko na ngai ata soki ke omoni ke okokopesa na chaîne na bino oyo obengi biso ete nazopesa offrande na ngai mpona bana, tobondela mpona bana, na kobondela mpona bana na yo Nzambe akopambola bana na yo. Yango ntango tokomi wana tobandi koadore Nzambe na prière ya pokwa, spéciale prière ya pokwa lelo ezali mpona bana na biso ndeko na ngai. Yango nde tozwa responsabilité mpona ntina bana oyo tobandi kokumisa Nzambe na pokwa lelo. Nzambe oyo akorde biso temps ete toya kobondela mpona bana. Haleluya. Tozopambola ye pambola ye nano ya liboso ke Nzambe apesa yo bana wana ete yoza na bana
ndeko na nga atako yo oyo ozangi bana ozangi mabota ndeko na nga benga mpe biso tokobanda kobondela mpo na yo yo nde obota ozala na bana mpe lokola biso ndeko na nga haleluya yango nde nzambe nde mutu apesaka kumisa ye ete okoma mama mabota kumisa ye ete okoma tata mabota kumisa ye respect spéciale prière ya pokwa lelo mpona bana tozokumisa nzambe na pokwa lelo ete papa opesanga bana nzambe tata na pamboli yo nakumisi yo naleki te baoyo bazangi bana pa na pamboli yo tozokumisa ye nzambe abateli yo kutu yo na bana na banda ntongo tina ntango oyo tina pokwa oyo otoye na kati ya prière kumisa ye haleluya apesa yo bana mibali apesa yo bana basi apesa yo bana kitoko kumisa ye ke papa nakumisi yo mpona bana na nga nakumisi yo papa ete opesanga bana kitoko esurtout ndeko na nga yo oza na bana kimia ndeko na nga bondela kumisa nzambe ke papa merci ete opesinga bana kimia bana bazali kotanga bana bazali kotosa nga ndeko na nga tunda bandeko bazali na bana bazali kotosa bango te omona kumisa ye me ndeko na nga oyo bana bazali kotosa yo te kumisa ye mpe lokola ete tokobondela tobandi prière afin que bana na biso pe babonga tozwa responsabilité lokola Job alléluia tozokumisa ye nzambe abateli biso nzambe abateli bana na yo na corona oyo ete ebele babungisi bana na bango bana bakufi te mais yo nde oza na bana na yo tozokumisa ye na pokwa lelo c'est l'heure de la prière du soir alléluia prière du soir en famille et le lot spécial prière mpona bana ndeko na nga yango nde tozali kobondela tozokumisa nzambe nakomisa yo mama mabota haleluya ozalaka na probleme ya kobota te kumisa ye haleluya nzambe tata nakumisi yo haleluya yo moko kutu ozolinga lisusu kobota te na ntango oyo ke bamosusu azoluka ntan moko kaka haleluya tozokumisa ye soyons reconnaissants. Manifestons notre gratitude envers notre Dieu pour les enfants qu'il nous a accordés. Alléluia, nzambe tata. Oyo bana basi bazotanga kutu bakomiti na ba université kumisa ye papa na pambolio na mwana na ngai papa asa comme na niveau supérieur. Nzambe tata na komisio ete Seigneur notre Dieu bamususu bazali kotanga malamu papa ete bakotanga. Alléluia, nzambe na bikamwa na pambolio nzambe tata kumisa ye ndeko na nga ebele babungisa bana yo obungisa ta mwana moko te bana na yo nyonso oza na bango ndeko na nga basujet ya kokumisa nzambe ezalaka nango ebele bolamu na nzambe eza ebele ndeko na nga haleluya kumisa nzambe ndeko na nga kumisa ye ke apesa yo ata moko oza ata moko ndeko na nga kumisa ye ete ozali ata na mwana moko ndeko na nga yo oyo ozangi bana kumisa ye mpe ke nzambe na kumisi yo action de grâce ezalaka ezala mpona malamu ezala mpona oyo ekokisami te yango nzambe alingaka action de grâce na biso mpona bana haleluya nzambe tata na kumisi yo haleluya mosantu na lolo ozokumisa nzambe ke nzambe na pamboli yo po ete ozali kopesa ngai bamoyen ete bana ngai bakufa nzala te haleluya bana ngai balali nzala te bana ngai balalaka nzala te nakumisi yo papa ete ozali nzambe ozali kopesa ngai bamoyen haleluya ozokumisa nzambe ke oza na bombo po ete ozali na bombo eme ozali komona bana na yo batikale bana betike te tuna bana betike bayebisa yo ndeko na ngai kumisa nzambe ete papa nakumisi yo papa po ete ozali nzambe monene ete opesi ngai vi ete namona ndenge bana na ngai bazali kokola ndeko na ngai mutu moko te akokobokola bana na yo lokola yo ata bobotama na ye libu moko ezali motema mabe te mais po ete naturellement baza ya ye te akoki kobokola bango te lolenge oyo moko olingaki obokola bango tozokumisa ye po ete oza na bomo papa kumisa ye ke oza na bomo ozomona bana na yo haleluya kumisa ye ozouta mosala bazali koya koyamba yo haleluya mama kumisa ye haleluya ete azali nzambe apesi biso bana haleluya bien-aimé dans le Seigneur tozana prière ya pokwa lelo prière ya kobondela mpona bana tozwa responsabilité na kombo na Yesu toza deja na vif ya prière na biso ya pokwa lelo ya sens ya responsabilité haleluya moko na moko azali kodedie bana na ye epai na nzambe papa nakabi napesi bana na ngai epai na yo opesa ngai responsabilité nazolaisa bango place malamu nazobokola bango malamu me ya molimo papa mobateli malamu ezali yo papa ababatela bango butu
butu, batela bango moi, batela bango la kelasi, na dédié bango, na kadi bango, epai na yo, na pesi bana oyo, epai na yo papa, ete bazala ya yo Seigneur, bazala ya yo papa, na pesi yo bana oyo nzambe tata, bana ngai babunga te, bana ngai babeba te papa, oh Seigneur, alléluia, est-ce que tu es là mon frère, est-ce que tu es là mon frère, ma soeur, est-ce que tu es là, pour ete opesa bana na yo, epai na nzambe, tozopesa bana na biso, epai na nzambe, lokola Job abandaki, azalaki na susi ya bana, ndeko na ngai soki ozalaka na susi te mpo na bana na yo, senga yango epai na nzambe, moko na moko, parent nyonso, ete banda kosenga ete Seigneur, pesa ngai susi, pesa ngai nazala na susi, ya kobokola bana na ngai ya ete, nazala affection, eli koloba affection, pesa ngai affection mpo na bana, ndeko mosusu bazali, aza na bana na ye, azobokola bana, odire bana motu mosusu, losenga epai na nzambe ke Seigneur, nazala na posa ya affection wana, nazala na affection ya bana na ngai, nazala na affection ya bana na ngai, alléluia, tozobondela, alléluia, na pokwa lelo tozokaba, bana na biso epai na nzambe, senga affection, ete ozala plus proche ya bana na yo, ete bamosusu azali mosika na bana, mwaye mwana afungola ye likambo, soki azali na likambo, mwaye ayebisa ye likambo, eza te po ete ozalaka mosika na ye, ntango kutu okoti na ndako, ete bamoni ke lion akoti tata ya ndenge nini ya boye, ndeko na nga, alléluia, change, toyepe ete na pokwa lelo, responsabilité spirituelle, apa nazala Seigneur notre Dieu, nazala Seigneur na tina, pona bana na nga, alléluia, tozobondela, bien-aimé dans le Seigneur, mais Job abandaki ko sanctifier bana na ye, eli koloba ko dédier bana na ye epai na nzambe, abandaki ko bondela pona bana na ye, ndeko na nga, senga epai na nzambe ke papa, Seigneur, cher Saint-Esprit, tchakati na nga, esprit wana, yake na bondelaka pona bana na nga, na pambolaka pona na pambola bana na nga, alléluia, nzambe na nga, alléluia, yango ndeli lokola tozali na prière ya pona bana, ale moko na moko abandi ko retire maloba nyonso ya mabe to aloba na bana, yo nyama, yo mwana ozamba yene te, yo mwana oyokaka te, ndeko na nga, maloba nyonso en tant que bapara, oyo nyonso toyebaki koloba ya mabe pona bana, moko na moko azali ko retire yango, papa soki ezalaki na kanda, naloba makambo mabe pona bana na nga, je retire toutes mes paroles, batu ya mokili kutu atia signature, na munoko kaka alobi ke na retire signature ekwei nango, a combien plus forte raison, tozali a la dimension spirituelle, que Seigneur, maloba nyonso, onaloba mabe pona bana na nga, je le retire ce soir, na retire yango, ezala na impact mon côté négatif pona bana na nga, alléluia, tozali ko retire maloba nyonso ya mabe oyo baki koloba pona bana na se akanda kaka tangu susu pona likambo kaka muke yo mwana okomona makambo nyonso toloba ndeko na nga, retire maloba monde d'esprit esombaka maloba wana elobi ke mama na bango ye moko moto alobaki azazoba yango baluki kizoba wana soki ezaka wapi bayeba bandi mwana ekomi mwana akomi kaka kobota pamba akomi mayela classe esile to retire maloba nyonso toloba ya mabe pona bana monde d'esprit esakanaka te na maloba, alléluia, yo mwana okomona mwana na yo moko akomona nini yango, alléluia, retire maloba wana au nom de Jésus, yo mwana okomona ndenge okosouffrir maloba wana, retire yango oya ngai bakosouffrir te maloba nyo soki pe na bibisa yango na retire yango, alléluia, au nom de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, ezali prière ya pourquoi prière spéciale pour nos enfants, mais si quoi to retire nyonso ya mabe, si quoi to bandi ko déclarer ba parole ya malamu banda ko décider banana ndeko la nga. La Bible nous dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Munoko na yo wana yango nde muto kutu okoki ko dessiner banana yo lo lenge olingele te basa ndeko la nga banda ko pambola bango banda kutu ko loba ete banana nga na lingi kutu teke batambola na bana mabe batambola na ba camarade ya mabe nazo pekisa banana nga compagnie ya ba camarade mabe au nom de Jésus banana nga banda ko pambola bango yo nde oyebi nini okoko loba pona banana yo banda ko pambola na pamboli banana nga bopambulama bana nga bofuluka bosala onga na sala te bokoma na place onga na koma te bokende likolo bokende aller plus loin, alléluia, bokende mosika bozala mutu bozala mokila te bozala na sete
bien-aimé, vous allez likolo, na pamboli bino, bon pambola mana tongo, bon pambola mana pourquoi, bon pambola ma bala malam, to bandi pe ko déclarer ma bala malam, ata ba oyo bazalike, ata ba oyo bake ko kota ma bala kaka bongo, ete zamba abongisa, alléluia, toujours déclarer pour ma bala, pour la bala, bana ngai papa, Seigneur banda ko bongisa ma bala la bango papa, ete ba bala ma bala pamba te, bakede ma bala, ya esengo, ya ke mwana bali, ete ngai parent la sepeli, alléluia, bien-aimé dans le Seigneur, banda ko pambola bango, na finance, ete bana oyo bazanga mbongo te, bana oyo bazanga eloko te, ete ba pambola bango na santé, ete bana ngai bazala toujours na santé malam, banda koloba maka malam, bien-aimé dans le Seigneur, to fongoli ba prière oyo, afin que yo moko banda ko sala yango, tongo nyonso, olamuki na tongo, osimbi ata na mutu, sois béni mon fils, sois béni ma fille, de toutes les bénédictions en Jésus-Christ, yango tozo pambola bango, na ma pamboli nyonso, ete Bible elobi que crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et ta famille, famille na biso, bana na biso, yango de tozo bondela, na mukale Ephésiens 1 chapitre, Ephésiens chapitre 1 verset 3, il dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Et en gros, j'ai béni mes enfants de toutes sortes de bénédictions en Jésus-Christ. Bon pambulama, bon fulgama, pambulino sur les alicates na Yesu, et bilabino, et même, et tambusabino, et landabino, et lucabino, bon tambula na lumière, bon tambula na ténèbres, bananga ténèbres, et regete katnabino, et en gros, ton badisiko picola, ma sémence nyonso, yamabe, oh le diable, aussi à l'ona katnabana, oh, alléluia, na pikoli yango, semence wana kanda, semence wana ya mobulu, semence wana ya mutu makase politesse, yango nazo pikoli yango, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, bien-aimé, toi le Seigneur, to badi ko pikoli ba semence nyonso, alléluia, au nom de Jésus. Mais na pourquoi lelo, tozo silisa, pona ko briser lien wana ya makila, yango de omoni ke tala côté na bino, ndenge bana ba botami ana poto, mais tala kaka bazana na comportement kaka na ndenge bandeko ya bino kuna na tchela, yango tozali ko briser nyonso lien wana au nom de Jésus, na briser lien ya makila ya bana nanga ya mama na bango au nom puissant de Jésus, ba lien na biso ila na bango te au nom puissant de Jésus, na briser yango au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé, to fongo nde prière ya boye yonde continue akaboye na ndako na yo, sasa hivi tobadi kotika butu na biso na maboko na Nzambe, tokomi na suka ya prière na biso ya pokwa lelo, prière spéciale pour les enfants, mukolo nyonso ya mercredi kozanga te, beteli sole pa muninga, tolingi tomona bana na biso ke ozotambula na mboka oyo bazolakisa ke docteur wana mama na ekingani, avocat wana tata na ekingani, yango nde tolingi tomona ete bana na biso pe bafuluka, tobandi kotika butu na biso na maboko na Nzambe. Seigneur notre Dieu, batele biso na bana na biso, papa bana biso pas de contact na monde ya ténèbres, Nzambe nanga pongi ya bana nanga na trampango na makila na yo, pongi na biso na trampango na makila na Yesu, tobele makila na Yesu zinga ndako na biso bobimba, na balento ya ndako na ba porte, alléluia, na mbetu bisika bana bazali kolala, pas de contact, alléluia, puissance ya makila effacer nyonso bana ba accumuler na ba pensée na bango na ba entendement na bango, makila na Yesu effacer nyonso au nom puissant de Jésus, au nyonso Satan ayeba ki kolona, ayeba ki ko construire kat na bana et s'écrouler na kombo na Yesu, et s'écrouler na kombo na Yesu, alléluia. Bana bazala na kinga, papa o visiter bana na biso fongo la bango matoi baba na koyoka yo ba ko mungongo na yo, alléluia. Nyonso sala kake bana ba boya ba prière, ba boya makamanzam, alléluia, elongwa kat na bana na biso au nom puissant de Jésus, alléluia. Nzambe tata, c'est qui vous aide de ya moko na moko, merci pour la décognance, bayebi ko répondre na appel, voyez ko répondre na mutute, voyez ko répondre na ngaite, voyez répondre na appel ya Nzambe, voyez ta lingete mapota ebonga bana ba bonga, ete tomona bana ba tambula na nzela Nzambe, alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, qu'il accorde la grâce en abondance à nos enfants. Grâce na yo papa, et fuluka na bana na biso bana ba chrétien papa, ba fuluka na grâce, alléluia, ba fuluka na bénédiction na yo, Seigneur. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant tourne les regards vers vous et qu'il vous donne la paix, qu'il donne la paix à nos enfants, tout dans la bana kimia,
Seigneur notre Dieu, alléluia, accorde à ces enfants ta grâce, Seigneur. Seigneur notre Dieu, alléluia. Ceux qui t'ont appelé à bana au basi côté na occultisme, toko ya pe na science, na séance moko, il y a occultisme, il y a sorcellerie, et tes zamba kango la bana nyonso, il basali na kati ya sorcellerie. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Acclamons, 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 acclamons. Bien-aimés dans le Seigneur, Tokomi Nasuka, il y a prière, il y a pourquoi de l'eau, spéciale prière pour la bana, dès qu'on a eu continuer, nandak, na yo, pambola bana, na tongo, pambola bana, na poko, bondela na bana na yo, oula qui s'abango, zela nzambe, alléluia, zala na sens ya responsabilité, lokola Job, yango soki omonike, okokipe kopesa offrande na yo pour la bana, obengi biso, to prier pour la bana na yo, na kombo na Yesu, ndeko na ngai soki nano osabone te, ndeko osabone na yo, pe invité baninga mosusu ete bayeba kosabone, basabonaka pe mbala moko, ndeko na nga yango nde sala pe commentaire soki oza pe na témoignage pesa yango afin que toyeba pe kusungama ete tomona loboko na Nzambe. Mais pour la prière ya tongo, il y a week-end samedi na dimanche, prière na biso est commis na 5h30, 5h30 heure il y a Bruxelles, heure il y a Paris, et 4h30 heure il y a Londres, tina 6h du matin, il y a un temps yoko la muka, nalba 7h, 7h30, biso prière, et c'est là qui déjà, tant que tokomi wana bandeko oyanga, tokomi na suka, mukola misato eko ya kozanga te, yebisa pe bandeko ebele, to bana popo de la pola bana biso. Mais comme d'habitude, l'obi na poka na ngonga 21h, to kutani susu, pour la prière ya avant ya koke de kolala, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus.